sa papa nangai kumanyo soyanga bebe oh dis-moi pour la vie bebe oh kumanyo soyanga $20, c'est ça? $20, il y a bandal. Bandal? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Et moi, $20 bandal. C'est $20. Il fallait la quartier la tête. Et là, vous avez été $20, mon $20 est belé. Où est-ce qu'il fallait aller à Aigle? Alors, pour moi, $20. Bon, on a mis à comprendre malgré la comprendre. Et là, $20, ils ont pesé. Moi, $20, donc. Et là, on doit avoir $20 au moins des dégâts. Mais les hommes doivent avoir $5,000. Il y a qui sont dans $20,000. Moi, je $20 bandal il y a quoi? Donc, toi, tu as vu le bon air mou, on a posé ça. Donc, c'est là où il y a baxi, où il y a on a bon, on a mais ma bac, c'est mon nez, moi, je bandal des pesés. Qu'est-ce que toi tu proposes? Continue de quelque chose. Continue quelque chose. Non, mais tu proposes quoi? Quelque chose comme combien? Rien. Papa, à tout bien à nous, à tout bien à des et on nous voit, on se voit plus ça va nous voir. Bon, ce qui est vrai, tu m'as quand même brusqué, non? Tu m'as brusqué un tout petit peu. Tu m'as brusqué un peu. Ça fait mal. Na linga ilo côté bébé. Na kukarote, ça fait mal. On était mon Dieu, mais quand tu piste moi. Makambo passe on a passe non, moi Mickey des soirs à ma casse. Les coquilles. D'accord. Il n'y a pas de problème comme ça. J'essaie de faire un tour dès que pour la moka. Je fais un tour en banque et puis je vois ce que nous avons. Et je fais le retrait pour toi. Merci. Comme ça, tu m'envoies du Merci. Ah, kuna kushona. Na pelo na nosi na desi. Tana. Ilo ina mkise bisule ya mwana. Ndio tuzo hapo. La boulangette na Félix. Maman, non, micro nous couper la vie là, mon ami non. La boulangette na Félix.
que l'hôpital pour l'hôpital, tu sais que vous avez l'hôpital ni, hein? Oh. Ça va. Hôpital, on te que hôpital, l'hôpital. Quoi? Mon malade on est ici en Anda. Hôpital est au monde grâce à ça makila typhoïde et kana malaria bima. Qu'est-ce qu'on a dit bon comme le bago examiner on va passer va qui sur koyoka bien maman. Voilà des monsieur c'est bima. On peut ça fait pas malaria. On peut banda kenda qui sur va pas zozo ngati. L'hôpital autokende kaba bene makila typhoïde et malaria. Donc on a sina mairie déjà kisi na ngaya na ndako. Comment le combat le goli ngai bare. Ngolo mulu ba reke. Ah mais mon hôpital m'a comme que ça t'es. Pourquoi que puis on parler? Nani? Kim tayi bokumba, ngale bokumba ti. Siko na umemu ndeni. Batona kelimba babenga ngaluki, babimbo ndi helikimba no fuke kuzo. Et on a vu si nous a quelque chose là. Peut-être vraiment qu'il est. Mais c'est que. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Vous soubez là. Ah. Moi, je suis là. Bon, que ça bon, rien que sur le rendez. Mais pour ça, soubé. Non, soubé, il y a ici un que yo nous a capté un autre tika là pour moi, tika awa na yo ezali. Il y a quelque chose là. Yo benga na téléphone na soit tika nga mona que nous sonno qui soto makasi. Oui, on télévisa na ba malade que pour la nzina pa. Benga yeye azo. Allô? Bébé. On a quand maman solo ba habiko zwa mbongo na été yemo pa kasi ona zolo ba yezo bela rozo munde nini ana ndo kuna ndeni kwa zambongo atayo muntu azobela za kuna tana makasi te kasi ngana yo déjà su oh maman ozoka da zoganga papa yo lukira makambo kasa olia mbongo na bokilo lia mbongo bokilo simbanga ke olia te simbanga na kene ko zambongo na ko zo pesa na lo banali pesa na lo banali akati abi kende la si o la sai mama ni kemba o mi bali basi busanga ko kufa kaka nzambe mama akolia te mama bokilo na ko sala mabe mtake zo la sala mabe no ki kuna so indi na bengi alobi na nga yo zo considérer benga na taxi zo me baka bato benga benga moto na moni batie moto mo iza pepe nje na mo pepe afia kana moto mama na ko bate benga ta ya mo zo kila ona msikatiza bintu asiko azena bengi iza na so ko batie Allô? Papa, quoi est la bandoudu? Il y a un fini bandoudu, car peut-être que c'est ça. Il y a qu'un an. Ça, non, la terrasse, c'est ça. D'accord. C'est belé. Pourquoi on est belé? Ah, ça, il va déjà. Il y a besoin de ça. Il y a un bon malade ici, là. Pas signer ce jour. Loko. Na comprendre mais nga siko souci na ngeza boye. Nga na linga na honorer moi sinanga. Ndebino bochake o tokene na ko discuter partir après toke pesa biloko nga na sepela bongo te. Te na comprendre nga souci na bino. Oh, kasi mutali boso na benga ki mama na ngati, Magi Mwanda. Na benga mama Magi Mwanda
To solo li mamunyo so c'est bon. J'écoute encourager abi idée na ngeza bien moi si onyo kwa minaye babala kaiba kakola facture te. Non, en fait na brisqué binoté mais na ligne juste boza payer à l'aise quand même na koli noko. Mambo libala ya ngana comme otungisa bino c'est pas bien. Toza naï. Mais ah non quoi ça moi ça botosi ako botosi pour obala ndeni ye oui papa papa oui papa merci papa te non tu comme kaka la minute awa ah bisinga papa oui merci papa yo no ebisa ina bi mamu ni so fosola ngo na ebisa ki akosa ilo moti sabino bo pisi accord quoi d'accord ok Abi déjà va solo li ba so ida maman gi mwanda oui papa ok c'est bon papa oui papa kasingana na sisa na makam na pokwa na tindi lelo kwa na ata na mobile merci Shekina Lombe tozana Shekina Lombe na pokwa aduza kondi lisusu problème merci beaucoup moi que libala ezala nango okotonga bino libala yango mokie bébé libala ya nango ka bokanga matoi botika opesa bata libanda matoi na bino libala ezala likambo ya balobani de considération et puis organisation mutu mosusu akoloba oui nazala mbongo akobala te mais soki boza organisé par deux personnes bobala na calmement au moins que tant que tu conscience ya libala atuna moi sinon tu es journaliste na boy buzoba na bona nga buzoba c'est quoi ça papa pe miso bina fosi na obanga na nga so na ebito so koloba nini kuna na ebito loba nini nakomi na loba oye yanga ko satanda te na flatter yo te na ko flatter na nga yo te mundi chunzu to swana ka ofinga nga noso no loba ngo buzoba bébé mumu balo ofinga baliwa bébé ofinga mi bali te na sina bugume sana alba o abali a bébé tu mkolo ba ebiso moi sina ngai na sambuye pamba zuba maman mo mkolo ya marié moi si aza mkolo elo ebando batele ka pembe siko elo no bando landela ukuta mabini kala mo elo na ndo landi atanga mo no reconnaître on te chérie oyebi nga na yebi ke oza mobali mais ndo otambola bona parcours à vie femme mariée kosimbaka ete aza sacré mpona motu oyo déjà apesa ye mbongo mobali chéri mobali basala ye bongo mobali basala ye bongo kosimba femme mariée te obateli basi mwasi aza sacré mpona mobali na ye ngani naza na oboyi omoni malgré babuzoba wana badésordre na est-ce que natikala koboya oui bakanda mosusu pardon nde tobalanda boye so nalobi eloko te na kosi moi so tobalani na biso tokomi ndako moko na trisho kamba moko okoka nayoka buwana mbali na tobalana na kangi ye mpona vivre yango naobenga oyebi koyo naobenga femme mariana epembe na tinana barabas
Cette fois-ci, elle est condamnée. Condamnée à mort. Non, le problème est que ngai na banaye d'abord ko respecter pour na chef. Eh bébé, le kuta. Banota minga nga filo. Eju nsusu. Non. Asanso ya pembeni komi. Na se respectera. Na se na bien nebi mo sina nga soki babitu. Non. Tala. Oui bien. Yana kanganga na hotel na kiwe singa okozala. Yo de bador bangi. Asali sanga ba makamu mususu na mutuna nga zena programme. Yo de bador bangi. Ngana sabe chombata. Ngana banda bangi te parce que ngala zaki na pouvoir puis ngala zaki na raison. Etaye wa Yesu. Ah non. Zaki na raison. Abimela biso, moi quand je vois commune bo abimela biso. Et bon osani. Papa ça biso soma zipol no. Mais la dame, elle est déjà mariée. Aouti kabiso to ça la vie na biso calmement. Et puis moi je pense pas que ndaku wana ya patron nanga wana ya chef nanga aozaka wana. Yo loko ese pesanga. Comment expliquer que Kabou a lobby à ta et l'autre? Après, on a vu un conseil moi misala, ma quand tout ça c'est spécialité. Nangai na yo tout petit kanda, yo tout petit kanda na yo. Et c'est ce qu'on dit, tout fout à haut attend au sali à boy, bon il tout fout tout ça. À cause de l'amour né, ma kema. L'amour na kema tout bien. Ah, qui n'est ce qu'on y a qui bon biso à tout sukande. Tout sukande ni biso installer ça biso. Bon, on a essayé de vous dire, pas moment là, il va continuer en ayant aux humains, on est soudés. Parce que ça va pour moi, ça va beaucoup piloter. Ça n'arrive pas à beaucoup piloter. Non, comprendre l'autre. Non, comprendre l'autre, papa, même si un monde a civil, il a qu'il est innocent. Moi, je connais ma casse à mon cou. À mon appel, tu comme là, ça c'est ah, bah, voyage, il y a d'autres choses. Moi, souka, moi. Solana ekasi asilike libiso to ndeni ne yo ne faut que solana aussi pardon alors faut yo no lembo na solana ekasi c'est pardon ça zoma bongati na ndolo boyo bajo kanyete tusufanzi na yaza mama abiso nyonso tu akoke ni bomote monde allo ma na bengelo makambo ala te mama luza nga s'excuser na acte ya kozaki wana maloba ezo mbongo mpinye so te azongisa ndambo yesko bokende bongo nde mama okokende bongo ndeni mama bo mwambu yoka nanu mwambu yoka nanu non, bingo va c'est pas dans la conversation. C'est là, pardon. Ning. Non, biboué. Non, biboué. Non, biboué. Yoka. Sko yo ok bon on den. O signaler ngate o lobi na ngelo te donc. Eza sa kanga no mbanga yo kanga no ngana oloba nana. Yo kana ngana oloba, yo kanga mna oloba, ngam na oloba. Yo kanga. Sko neti makambo oyo sali wana elinko like neti ning. Sko ndako etikali mwa moko. Non, bien, on pas ok. Ah oui. C'est bon. Non, bien, pas vous aussi. Non, rien. Ok. On t'a crédit. Oui, papa. Bilienne, oui,
Et puis mon bruité, au bout de 100 ans. Maman. Là, les bonnes. Maman, qu'est-ce que vous Ndoto bien te. Bandu ya kilo bino monoka malili ndo zalate. Tu kindo ka hospital. Tu as non disé. Alcool? Alcool nini? Qui ça fièvre? Maman na place où mila ba kisi bi mela bo faut no ba examiner ba telo so ne déranger. Maman, tu kindo hôpital te? Namu kana to hôpital. Hein? Maman, mais kulala boy ko bikisa ota. Pano yaki. Panda lobio yaki uzaka ya kulala lalabo. Luku nanga kasta musuna uki calme na kasta musoso bimi. Bon, tu qui est en hôpital. Docteur Maman, mais docteur souki aye awa ba examen musuba osenga basala ofoza la sur place kuna awe simbata. Halimka to kina. Maman, maman. Tu qui est en hôpital. Parce que maman ko pema kuna pe ba ko peso mbeto lalite maman. Ozo kan santé bien tenga na tiko boy. Hein, kola la examen ba doit te ba pekisa ka déjà. Yo kan juto no moto boy. Tu qui est na maman, hein? Maman, lamuka to qui est en hôpital. Lamuka. Lamuka to qui est. Mais maman faut to qui l'hôpital. L'hôpital ba lobi no pema. Hôpital où est maman? Makam. Hôpital Nzela. Mais bato ba yebinga ba yebisinga mama banda opema. Oh. Maman lamuka to qui hôpital. Mais bébé boy bien ten est-ce que banam fait ba connaît pas baby. Ako tiko boy ndeno olongana malade yo moko ya a. Bana ba fièvre kuna. Mais bébé aza boy ndene. Hein? Aza boy ndene. Tu veux me dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a aux Zamba Caprice pour le quoi moi Quoi? Arrête, ça me chatouille. Quoi? Vas-y, dis-moi tout, sauf rien. Arrête. 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 Stop now. Please. Arrête. Oh. Arrête ça. Pardon? Tu plaisantes? Non. T'es sérieuse? Tu es mon enfant? Non, ne me dis pas ça. Je t'ai dit, ouais. Ah non, dis-moi que c'est faux. Attends, Naïla. C'est moi que c'est faux. C'est vrai. Oh my God. Non, c'est pas possible, bébé.
Oh, merci beaucoup. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement content. Merci. Tu me fais plaisir, mon amour. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Oh. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas. Ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas, chérie. Ne pleure pas. Ne fais pas ça, mon amour. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ne pleure pas. Oh là là. Je t'aime aussi beaucoup. Tu veux pleurer pourquoi? Merci beaucoup. Merci. Je vais beaucoup dire. Nga nabenga ko docteur Bakwanga parce que nayebi yo oza na makasi na makambo wana yo obeta yango dada obenga yango toliyandi yango naye epa na yo papa mpona kolongola ekosala kombe. Mama elongo oyebisa yo wana mpa nanga biloko mike kopana mingi bayebi nga docteur touché e soki nasimbi yo c'est fini erataka te yo kolukelanga $150 sawana zapo ngapena chana poche 50 sur mon monde lora mike comme ça traitement na yo leka kimia penza ngai erataka te mwiso na sali yo tango okenda ndako lobina oui docteur touché asimbi ngai docteur okozwa 100 kaka te ngai diskutana makambo mbongo omoni ba age na bino eza ba age avancé nakosala ngo mwa mavwanga moke mais faut eleka tout droit po ozala bien. Papa 150 namoni oloko eza moke te. Non mama bon nga naotia 300 ça va wana tomosala mwana te faut ya na centre asala un peu de toucher mais faut ya na ka mais quand vous te dépendez de docteur maman eza problème te lokolo opesa 300 nga na kosala mais yaka na centre tovanda totouche pofunga moko na fongola kole ofongola kole eza midele na midele nga mofunga na action nafongola kole na trouwe yango mpenza comme ça tant noni atakisi ale zemelongo sikoyo ndenge tosala boye papa yebi otika makawana eza longue histoire ya bapapa wana ngai naza lokola femme seule donc considéré nga femme seule femme seule donc eloko eza wana ça va baga ekotala tepa na ye moko non osala lokolanga moko naza nango bavantage na kati na kosomba baga ata kati na pempikonde ezati nazosepela mais surtout na keto osisa na bazebi totala makambo mosusu avantage oyo ezali non mama omoni oza masiki to biso mibali likwa na biso bamavwanga bapupa de bese dianginde midele ya basi oyo tokovanda papa eza bino lokolo oza femme seule nga mpe naza homme seul. Docteur lokolo homme seul okamusinga bon papa sala ngo nano soki elongwe wana tokoyeba ngo na singa c'est ça non wasala pe koto eza problème te eza kwasa mpona kosalela mosala ya kitoko. oyebi ke na fete tozalaki erreur moyo ozangisa kobengisa bato mosusu bazalaki important mpona biso soki ninga asengi yoka une semaine nameka kosala effort ya otalatala bandeko oyo bazali na feti te mpona olongola bango na eloko wana na motu raison d'opesanga eza na sens na biso ovoyage oke avanga opesanga raison oyo eza na sens te pourquoi moment moko eye oyo tobandaki koluka ngo
toye ekomeli biso bwengano na maboko toyebisa nzambe libale leka na kimia libale leki na kimia et moment po toye calmement tant visé bimi comme si tobande ko s'attendre te directement 55 ans yesiko tokende lelo discours mususu ye pardon et comme mususu te bato batikalaki bato tozongisa boye oyo bisama bino kokoloba to kompote ke noko koloba te nazonga kala malobo yo loba est-ce que nga na yebiso ke na regretter kobala na nayo jamais na lobi bongo est-ce que na yebiso ke na boy to voyager to ke poto to na lobi ke nde to zwi visa ya poto we na sepelité ezaki souhait na biso mbale so to bala ni to ke vivre na biso ailleurs maman na singi juste une semaine question ya otala ba bandeko bazaki na fête tout ça eloko nini e déranger wana yo so ke avant nde to zwi voyage bien oyo ke ndako koma to wana ndaku musala yo koma s'installer nga na Hollanda hein tu sais très bien que donc kokende voyage sans yuti oyebi non kokate tozaku na Kinshasa on a kokate mais bébé est-ce que dit que multiplier caprice non kokana je te jure ah oui na multiplier caprice non son sur elongo ezo manquer ezo lingo manquer ngeti ndangana ke musika et puis oui ce qui 8000 km ande balobaka eza Kinshasa te yesa bango ba arrêter na ba appel les gens mutu na makolo hein ça bien ngana non bemo c'est bon voyage le samedi ko se kate mais tant au kende ba onde bando komela biso ke o mbobengisa biso te bokepe bolobeli biso te etalio wana okanza so kei na tikali ale na komo na lukiba makango akala ata kuna sona na posa tricher na tricher kana mindele arrête surtout na mkebu ndele mo pende a salama tala sisi na boy na ngai yo to tsenyo yo o sona na mundela mama mundela wako kaka na mawi pa mundela ngala avana kende da ko to no kende deja ye lo ngala kende mo no kena on gebe na mundele mo na poli na boy kana no kena miel nanga no kena tangawis nanga na ziklo jof na kena mo kuna mélange ici bono sala oni mboka mundele mais ma pratique ka ba indo ba kongole bolinga ko s'intégrer te point na s'intégrer la mi na la ba non s'intégrer la mi yo na biloko ana na la ba na pena mima o biso mibali comme ça to boma la poto ba ko na biso zonga o seke oh il faut essayer ça bien comment ça t'a aussi comment ça tous les jours na essayer ngamo pani okanga la biloko so ba biso les sommes ya classe ya kala oyeba mo na bakasi ya tous les jours tous les jours yo obina ni ba base poto ba bina mbali et puis obina na désert mon amour merci pour tout qui facilité en fait dès la Lobakara c'était pas facile aussi on a passé des moments très compliqués très difficiles mais avec Dieu les autres ensemble et puis avec Dieu les autres qui ont la vie ailleurs donc du coup on a des paradis mais c'est juste là qui va suivre la vie non il faut kolongo c'est important pour la biso c'est ça ça na ba histoire ma vie na mona mutu na oti akoma telengana moi ça libala comme la salité non na bien monia sambo atombola kyo na lobo ndienga te mnazena kaza histoire fiwa comment bwendeni boya kutana kana jeune moi mbrier c'est ça ba jeune qui ça ok non chérie oh mais ça ngai d'abord et ça il ko été ya ba fille ce qui de jour bali vandana mobali na yo mobali aza spécial azate et puis ceux qui ont senti place aux alliés aux okoka koko mesika yo linga raté sungaye aidez mobali azali na problème tête mobali non mobali pas un problème parce que mobali ya libanda chérie bébé histoire ou ebundisa abantu tusuka na bisuka wana non on s'entendait que nazala ba maîtrise na ba moment nyonso na banda ko s'embrouiller na présence na parce que ça muto ko bangisa ngate mais na ba moment mobo na tikala silence parce que na ebisara déjà la sœur que ngana maman une deuxième elle bosse ko dans avion non bon moi
ata yo mokufana mama ya kuna na boyaki na mama ya insiste bebe benga po bebe bi kulamba te bebe mobile na lingi matembele bebe bi kulamba matembele mama telinga makelele akei mais mama bani ba fièvre kuna bebe ukukangata na ukange na makasi boki na hospital oboyi otiki mama na maladi bo mama ya a siku ya komi anga kuna ibitika na utuna grâce mama qui o abimika bo ya luga zoni alaka kyote ala kimote mama ye fièvre mama zolenga mama to kyo no hospital mama lido hospital te mbali nao ika mtobe akansi nditi na buri ko yangaye yamba tumfolo ya boyi bise mama to mama na ndinga za baza shamba aboyi banda lobe ba ko hospital te kisi moka ya bisinga zebu ne bite ya tamo wa meli zebu nga bise bon yo zuwa on n'est pas docteur wapi o ba docteur anzela mama ba docteur muso ko ba docteur anzela o ba mama ko papa mo ka monenga na ota mo anzela bisingo zo ka biete somba zebu zebu eza kisi kombo zebu eza lelo kombo kisi zebu ba bisinga na mela zebu na minda zebu no hospital te mama zo tininga lala kupa ala kana kombo ya lo bitangu avant ya bisinga ya ba ya awa ai bisinga o somela na sokomol na bi sokomol ndeni bakumba bakisa ngwa lelo la bilobi o ba somelezi amela ki zebu bakisi bakombo ba sokomol ba zebu e uta ezaka mundo yebo kwa bokeni photo convaincre mama tout ça hospital kombo hospital sokwa lingia ta koyoka na matoi na yeso komo toso azobela ke hospital yeso kwa ke to ke ba docteur ya nzela ba mona na te ko ba docteur nzela ba singa mbela zebu ba docteur nzela ba benanga na oyoka bien yeka ba akufa kana koma ba docteur nzela ba docteur nzela ba na licence ba zo sala nzela nyato so akutana ba ngwa mama pa foto ke mama na hospital ya mama zo ka bien ba tu bakufa ka bo em so azana souci ko na kangi kuna mobile na zo ko talete yango ba nzo provoquer ba malade koza bo mondo kangi kuna ana souci mobile yango azo mona ete ngo mona ko mpisi ba malade ba tension ma bene ba lenga ba kinde kuna por menga no sete afane kuna po mobile ngamoni susu te apema mwambuye zana ma benge tukira kuna ngoto binga kombwana benge ko mama ko mo pese ba tumisa ti Alice makambo mwambuye mina wola ya obizipi ko lokwa ni tuzomela pe tala yebisa la muka Non, mais je suis tellement content de te voir, de te revoir, parce que laisse-moi te dire que la société était devenue un peu sec. Un peu sec et vide, parce que toi tu n'étais pas là. Et j'ai également une bonne nouvelle pour toi. Regarde. Je ne suis plus marié. Ah, mais non, Monsieur Joël, trop précis. Notre divorce. Non, c'est pas moi. Tu ne pouvais pas arranger comme ça directement. Non, c'est pas moi. C'est que les choses sont parties beaucoup plus vite et le divorce a été prononcé. Tu ne peux pas pardonner les quoi. Tu étais la première personne. Tu étais la première personne à me dire que non, c'est pas une bonne femme, ne la pardonne pas. Et aujourd'hui, bien sûr. Je t'avais dit bien, il faut apprendre à pardonner. Mais tu sais que le monde est bizarre. Je sais. Hier, j'avais. Mais non, dis-moi, écoute d'abord. Écoute ce que je veux dire. Hier, j'avais une bague et toi, tu n'avais pas de bague. Et aujourd'hui, moi, je suis vide et toi, tu as une bague. Donc on a fait comme ça en fait. Toi tu es devenu marié, moi je suis devenu célibataire. Mais heureusement pour moi, bon, bien que tu sois marié, je suis quand même content que tu sois ici à tout moment lorsque je vais commencer à te voir. Ça sera pour moi une consolation. Voilà, tellement tu es une bonne personne. Et j'espère bien que tu vas toujours l'être. Et tu vas toujours être efficace par rapport à ton travail. Laisse-moi désolé. Ici Joël. Non mais tu sais ta perspicacité, ton humour, ton éclat, le éclat de ta beauté, tout ça, ça nous a manqué tellement dans cette société. Mais Dieu merci quand même tu es là, ça nous a fait plaisir. Et je pense bien que ton congé nuptial s'est bien passé. Très bien passé, malheureusement, je suis venue pour... Mais ce qui m'a étonné un tout petit peu, tu avais reçu un congé d'1 mois.
Mais ça fait pas un mois, ça fait 3 semaines et du coup on te revoit. Bon, nous on se rejouit. Non, on n'a pas de problème par rapport à ça. C'est Joël, pour le moment je suis mariée. Oui, je sais. Pour le moment je suis mariée. C'est juste... je sais que ça fait mal, mais on ne pourrait pas. Je ne peux rien faire. Tu vois, l'être ici, c'est ici. Prends d'abord ça, monsieur. Je ne saurais pas lire son lunettes. Ça, je ne saurais pas lire ça. Soit, ça, c'est ma lettre. Tu as tes lunettes là? Non, je n'ai pas mis ça. Non, je vais oublier ça à la maison. Soit carrément, je vais lire ça dans le livre. Non, c'est pas grave, c'est ma lettre. Je suis en train de voir une lettre de démission. Oui, c'est ma lettre. Oui, je démissionne. Désolée, je sais que ça fait très mal. Chercher un moyen de retrouver notre fille pour remplacer la place Nanga, la poste Nanga. Je signe pas cette lettre. Ah non, il faut signer. Je signe pas cette lettre. Il faut signer. Parce que je te permets pas de démissionner. Non. Non, pourquoi? Je te permets pas de démissionner. Je vais aller au Canada. Là, je pars avec mon mari. Je sais que tu as mourir de moi. Tu as mourir de moi. Moi, je ne suis pas une petite fille. Je te comprends déjà dans les premières jours. Je te comprends déjà tout son frère. Et moi, je sais que c'est la vie. Je ne pensais pas aussi que peut-être un jour, comme on a la citation, et puis on a le moment où il est. Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Sois fort. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. D'abord, prends d'abord ton temps. Regarde-moi. Niki, est-ce que je t'ai déjà manqué du respect? Non, même pas. Non, je n'ai pas dit ça. Si j'étais déjà manqué du respect, si j'étais déjà fait quelque chose qui t'a dérangé, tu me dis, je vais arranger. Je sais que tu es la femme de l'autre. Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est Joël. Je ne refuse pas. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Ah, bien sûr. Non, tu ne te rends pas compte de ça. C'est normal, je suis déjà mariée. Je sais que tu es mariée. Je vais respecter ça. Je sais tout ce que tu es en train de dire. Non, je ne te donne pas ta démission, s'il te plaît. Mais pourquoi tu fais ça, mais c'est Joël? Niki. Tu fais ça pourquoi? Je te respecte à chaque moment. Je suis déjà mariée et puis je vais démissionner parce que moi, il faut que je pars au Canada avec mon amour. Je refuse pas. Mais la seule chose que moi je te demande, c'est que tu restes dans la société. Moi, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. Je vais aller. Et ça, promesse, on a ça qui n'a mon bal nanga. Après le mariage, je vais aller quelque part. Niki, écoute-moi, Niki. Non. Niki, écoute-moi. Niki, je t'ai fait la promesse. Je te jure devant tout ce que j'ai le plus cher au monde que je vais jamais t'embêter. Je vais toujours te voir comme une soeur. Mais pourquoi tu fais ça? Dis-moi. Non, je veux pas que tu quittes cette société. Je veux pas penser que je suis en train de travailler sans toi. Ça, je ne veux pas le faire. La seule chose que moi je ne veux pas, c'est de vivre dans cette société tout en pensant que toi tu n'es plus là. Ça, c'est ce que moi je ne veux pas. Alors s'il te plaît, réconsidère ça, s'il te plaît. C'est une... Joël, s'il te plaît, laisse-moi, faut pas me toucher, toi. Tu es la femme d'autrui. Et je ne vais jamais te manquer de respect. Maman, je te vois comme une femme mariée que tu es. En aucun jour, je vais te regarder avec un mauvais œil. En aucun jour, je te jure. Mais seulement tu es efficace au travail. Je ne veux pas. Qui est-ce que je vais mettre à ta place? Qui va me donner le travail? Qui va me rendre le travail que toi tu me rends? Joël, okoluka mwasi mususu, okoluka... Non, je ne parle pas d'une femme. Nalobi te makambu ya mwasi. Nalobi okoluka fi mususu. Elle va travailler ici.
comme moi. On peut apprendre et tout ce qu'on va apprendre ici, et l'autre de l'autre côté. Ni Nico, ni Batoubayo Kabiso, c'est ça que tu veux. Acceptez ma lettre. J'aurais s'il vous plaît. Papa ça les loko moko te contrôle la disenga pongi makasi na la moko na komo ko liebe c'est yo betenga ba batonga vitamine omoni biloko na boya na fina ngade oyo sali papa zo sa bongo na zo sa $300 na reze belé omoni bino âge combien passé col le quoi pour so botaka et que aux occasion nzamba pamboli aux mois mieux et c'est na fonga na télé mais ce qu'on a kota kaka so na pénétrer qu'on est confondu ko le wana faut qu'on lembisa ngo na ba stratégie keba papa comment na mto pamba te yo ko kananga ba moyenga na sana ko kanna yo zo ko ko na pilero mama na sina sa yo kanga mo eza likamuti mais osala ba difficulté papa so ça $300 na ko set ko sima zo ça $300 yo so na ma seki na mbongo na siko yo na so mbakisi na so bato na so baga kaka peso mais quand le groupe est un autre, c'est comme ça. On reçoit chiffre, ça reçoit. Ça, moi, ma voix, ma Keba, naza moi c'est pamba te. Ko saka nangate. So on a malade, nous autres on a microbe, on a place au dépôt, on pas nangate. Keba. Tala nous autres. Nous n'est ça. Nous n'est ça l'autre côté. Na lobi de keba nangate. Keba. Je suis en bon nangate. Je suis en bon les gens qui la minute. On reçoit ma belle moko na ko lato li puta tout ça. Tout ça là. Dans ma vie, j'aime la paix et la tranquillité. Les gars, là les gars, ça n'a pas ni la là. Là les gars, mais ça traite. Ça n'a pas été. Aujourd'hui, qui m'ont oué, aujourd'hui, c'est là. Ah, n'a pas reçu la santé pour la vie. Maman, vous avez ça de big. Les big animés. Oh, on peut signer dans les bosses simbité. Oh, il m'a donné pour maman. Mais les gars, on a touché, maman. Olingi papa olingi na sokso mi mana makila na yoka o saka nanga ko sa lubiko lobiko ko lo lobiko na epana na sunga ba te benga na midele yoka na zo ka bato courant akata nga courant ata na nyongo te papa e makamba courant faut que na bio maman ça ne dérange pas maman mais kana centre oh courant au centre on a besoin de bato kishasa obi kisasa na buzuba makasi ozana nyongwa kurante me muta kurante nga ye alengo simi semo eloko kwa kata kurante akata sio abokata ah OK centre ça ye centre va tangi centre ça ke dele mo sa bien ya na ka dai ala ni santé za bien kama kwa nini bandiki ndani bokilo nazotyanga makelele makambo nakota te oza déjà responsable oza nalembi na kolela somoni na yawa nazolala ponga bien te naza na mposa tozwa solution oyo mpo ozala bienga mpe nakoma ah mama nga nakende hôpital te ye aloba yo kota makambo te eza makambo ya famille na ye mobali mpe aza na maloba mabe eteyaka ye pamama teyaka ye nakende hôpital te parce que nazomela bakisi déjà docteur alobi dans une semaine, 2 semaines, nous allons dire. Maman va me la kisi bongo te sans vous consulter le médecin. On a momi ça va médecin bazoba. Yuzo ka bien te zongo yo momi comme ici docteur au secrétaire yo moko. Ozo bela libumu yo me la kisa mutu passe o bika ndeni. Mama, yo ka sanga docteur anzela ki parole so batambula na centre na kake sa. Yo wana ko yamba mo so komondo bazebu banini mama. Docteur azotambola na hôpital mobima na saki mama ba mse biki sa rappel
ndenge azotambola oyo eswanaka bo oyo ezomisaka bo ngai yango esungaka ngai makasi nabanga kopitali nasepelaka na kopitali te mama préféraka baoyo badocteur ya saki aotambola na bakisele nyonso bango ngai nasepelaka na bango makasi yango bamongo bato pampama parce que mosala badocteur batangeli balicence bazoli bateza badoctorat bango bazosala yango oyo badocteur banzela bachasse lokola ndeti mwana nguba azotambola na banguba na motu na matanga c'est pas bien mama naye pour devisa biso mbongo balanga za mbongo te kabila biso mbongo ndamu ngape nayeba ndenge na nini odevisa biso mbongo ndamu oni bokobe boni eza nini eza ndoko bota yo ngai eza ngambo epa na ngai azosala te mikolo me nalobaki noluka mobali ya responsable irresponsable etika ye mama balobanda likambo avant même tobala nalingana nga te na mobali na ngai aka irresponsable ngam nalingai ozwaka sibo ngai mpena na mbongo te ngai natela na bino bolalilaka boniokolaka aza na bo te yo yokasi natiaka so wana na changea place na koma kobomo akende lokokomona eloko aboni boye na lomba yo mwasa libala ndenge na senge pana ezosenga epana nga mama na kobokola mpe tina suka te bozala bandaka mabala eza nini mama nazobela nazokoka koganga te nazobela naninga koganga te kende mobali azwa responsable Babe. Ndembela mama kutolo suma ngobate kona. Noe bati toke kutika to abaya kuswa. Mama kama unaye kutika nana. Mama na aje kutika na biso bana toke teke po mbala tiezi. Kuna quartier to tombola elongi totala nani? Nungi pisa ka passe na aje mama na zemi na ajo. Mama. Skolo bani. To sande. Ukila kana banga personal mama kotala ba agent baby azaleki nanga ya musika azada na ndaku na libala nga kufanya na ndaku nanga mena onazwi nanga libala te nga yo na fandi na bana konyoko wana bitinda ba manga ba tondolo ba bitabi na moi ngai pona osoma mama nanga azana zini sebo ni na sala na kanga na bengi docteur na chambre ya bana ba yeba te sala nga kiretaje lo abi age za baris sebo na sani Comment maman ton tika yo? Maman na age na kirtage oyebi pe ndeba lobango kirtage basalo na chambre. Donc bosala ngono hôpital te na ba chambre nde bosala ngo. Oh abi na chambre. Elongo ete c'est que déjà longo le belé. Maman et tout tika yo. Makele na zoka lokola soso na bote na nani te. Wa. Makele bosala kwa soso mutaka bota na mpaka. Kutika na vanda kimia. Mama kasi yo boss ofanda wapi kana zim awa. Où est-ce que vous il faut. Maman. C'est on a papa le nazari là. Kasi mama kinka pa mbala ngaza na wapi kasi. Pisa sote adresse na yetu moto kina to mona kata papa ngo ya biso to ebake koloze mama biso ye. Est-ce que c'est moi na même c'est ça? Oza bon mutamina na peta kina nani. Mama za mbali mususu. Azule wapi? Ka ye. Mais aza audacieux ku garçon. C'est encouragé. Biki garçon nga banga ne makambo te. Mama mukolo babangi au kiata somo te tia kumna niveau ta ezem. Mama baninga oteli ezem c'est encouragé. Non, ça n'est beaucoup noni. Maman ça nazi. Mama baninga pe muté mabe. Mama baninga ozipo oteli mama baninga zem. Lobiki mama nazali mukolo makasi nga nazanga mwa mukeme tu komna niveau bona ka pa besa biso mutema parce que baba yuma baba eloko te bo moni bizengi bobane ko pekisa ngata nga makamna sali bino bazo baba na donc alongo na ko pekisa ke na balabala ko sambusa yo kata ke bilamba bite na ke na prise suka na meme kana word mbala moko na chaise mina sente da garçon na nzamba limbisa na nyoso osala nzamba limbisa e problème ezate yelo kwa mona komi yanki azi mama na biso amukolo ba teli biso ezemi problème ezate makambolelezana problème ezate e mutaza yanki mama obike ba ajo ba zemi za ba grossesse moko a risque obota kizengi kipia tu donc nazo ba te kobota nani mama neka ka ba ka photo ke ko soka na docteur na balandela ke chaque mois fois da kina ba rendez-vous azi moko ba grossesse moko a risque na ba ajo mama mutia usala biso nete lo ni na balabala kasi fana kana ndako mano libanda te mama
to likola ta mwa musala mwa boye po so na balabala mama abima sote na vanda kalanda po ndimi ozizemi kumuvana mama kumloka mwana mwa mukibwa oyoki penza mama usubengaki deja eske ayebisi wana kasi mama olingi isu ye te oboye aza okoraki osobengaki deja mama il faut kutikana na vanda kimela mama kasi tusa ayeba il faut ayeba kasi il faut ayeba akumda okoma papa naza bien te tikana vanda mama kombo nena obima na bajoueur so ya bakambolo baka yango toyeba Chancel mbemba ata pe na mwasi na boyaki so daziba lotoka tiela mutu tamzu ya makambo to ata nani wa tira biso bi Silas o Silas ozo eloko abo mais dans za motema bito za motema mabe mwamba na za motema ma avrendo ki mama baninga na ajo ti ba komina niveau ba ti bangi kota ye eloko bomi enzembo afere tindika okozwa mwana tina chambre azosolola asalaki nde ye mwambui na yebi te fere to sala na mama bina mwambui na chambre mwambui tindika nati oh mama et puis na liputa même fere moko aza étonné na genre bato babinele mwambui même fere moko okama te menga na osala tout na kuta na papa Hervé en tout cas na kota na groupe na biso ba golwa na oloba papa Hervé loko asali a détruit famille na biso tindika na sele mama abiso mama tindiki atiriki ti azwizem na ajo azwizem tazwi mwana tindika ozwa mwana yango atindiki azwi na kasa bakoma mwana banaka na zemiti yango wana ti melo papa omoni nyonso pe kaka yo muto yaka na nzembo ana mwambui awa ngana yo kama mwambui na bengani mama sepela nango oh na bini mwambui c'est normal basali nzembo comme na niveau mama ye na age ne yona ke sepela mwambui soko yaka nango te nde makambo nyonso eza te kenga muna kene kocha ezemi kasi balukela ngapa muna yanga muna za golwa zinga muna yaka na nzembo balukela ngati ngano lo ndu sote bana kuta na papa ya veda biseke soko longwa ne nzembo ngalongola ona dinas alongola ne ngoti nzemba bata biseli ba mbona seli ba générique na propre na après esa bien test no tibo ya dega risque le so mama kufi le so mama kufi ita ba risque so le mama kufi eli kamba ba goloise te ya ba wario ba mama ba wario ba bina mede na baba ko mona te ba tomboli molangi bangwana pe ba bina mede ba sala ba bêtise ba yaka na ba zemi na bandako na ba sala ba bêtise pe oyebite te olongo kotela ba golo ba sali mabebo sali nzembo ekomo créer ba dégâts ba mama mbimba ba mama ba tindika ba golo te po olongo atize ba koko bazaka biso pe ba wario to zaka na mwanini ba koko pe ba bina ba olongo atize biso ba golo te ko mona ba sala ba bêtise ngamna yaka na nzembo mwambu ya mama bisa komi na zemi ba sala ba bêtise tendeni oh so eka so ke fan ponga sonia boy pardon na longa ke ata lufuna ke fan na sonia boy mama boy azwizem e bi zema mukobo na edala ba kapu yoka ninga bandi ngana oluka papa venga mona ko kende kuna ti na bova nga mona ko ke ko telema kuna na zozela 5h kala razo bimake ko sa gym aha yeah pona nini ko kanisela moninga no mabe pona nini konyokola motema motolingaka ye